Gouvernement ou Ebimi, c'est un non-événement. Ça n'engage pas la République. Et un gouvernement où na COP et où na Moïbi, il y a ma ponomie le 30 décembre 2018. Moïbi a cause ça les locaux ya malongate pour na moto ya Ibi. Moïbi façon c'est loko et pas ya kolona yango. Loko ya li gouvernement ya Miibi et où na vol électoral, ba ko sala mosala ya grand Moïbi o ya tche bango ne bonga. Donc c'est un gouvernement inutile, c'est un gouvernement budgétivore, c'est un gouvernement de M. Kabila pour Kabila par Kabila. Il y a le gouvernement à peuple, c'est un non-événement. Donc, merci Ndeko. Maître Nico Maengele, tout le monde a gouvernement parce que bon, surtout Franck Diongo a Kobima, tout le monde a bimité, Jean-Claude Vouemba a bimité, tout le monde a pensa moi et Belé, il y a ici. Tozela qui te bango penza bakobima to moni bango babimite sika soki ozaki na place na bango nga ko salani na ipe ozana na place na bango te parce que o hikolanda eloko moyibite yo ba yibe eloko oyebite yiba mindenge nini oyebite ba utaki na eloko ngo wapi et comme na tanga ko kabola bolandi ba pimeli bino et bongo tuna ngai motuna ba kotisa recours na kingakati pour erreur matérielle na liste ya gouvernement comme na ngo ya lite ko tuna ngai te ndenge bayendaki butu koluka poste ebimite tango to ebisi bango esengeli te kofinga Kabila koloba ete o Kabila longwa biso to ndimi Chilombo kasi Kabila te tolobaki to bimi prophète ya ta présent oki kondimate liki oboya soso oki kondimate mbuma oboya nzete Chilombo ali liki Kabila ali soso tangu soso aboti liki na ye soka lobi likio na batela ngo ko batela soka lobi atobola ngo akotobola Olanda siko bato mosusu balobi ngana ndimi Chilombo na boyi Kabila kasi Kabila na Chilombo mwasi na mobali tango bakutani na 2h du matin bato balobaki oh non Kabila te Kabila est partenaire na ye oyo alongwa akoite siko bino bato yo bolandaki monsieur Chilombo etalisi na mokili ete ana e lilingi ya pamba azali na pouvoir te comme ça no ministre boya na ngambo ya fayulu to bunda po na vérité des urnes siko bolandela ki ye nini siko lokwa balandi bazuite balobi te bazongela bino na lamuka buko ya mbabango mwana mboka peuple nde tango peuple abambaka bango mabanga totindaka bango te tango peuple ako boya ko voter bango totindaka bango te na ebisi bato kombo ebimité na gouvernement ya kingakati na conseiller bango bakotisa recours pour na erreur matérielle bakotisa bakomela Kabila ngana zalaki na liste te na suka tala Kabila maseki asali ata amkutena Félix na 2h mokolo gouvernement ba na 4h alobi Félix pona la kiso motema mabe na longoli Néhémie directeur ya cabinet na ngai yo pe longola François Mwamba est-ce que Rolanda na longoli Njala Njoko yo pe longola Songolo a longoli bato nyoso ya salaki ale kuna pe bakokweisa ekokweya bato musu basombaki ba champagne mama ba laksi bango penda epa ilukamba tala kombo yali lokola ayatola Kabila ende mokonzi ekolo atiki bango ba sepela benga ngo courte joie nganga moko na bandundu courte joie basombi ba champagne mais tangu Kabila kole loko abimeli Félix elilingi ya pamba apesi stylo abi maintenant tu dois signer à ma présence c'est la vérité ngana misu misato soki na misu mbale talio moi j'ai fait la politique avec un troisième œil parce que bakenda ki na cité Union africaine apesi stylo Félix a voyagé un jour avant gouvernement bima Kabila a séjour abi voyager té signer muto la mukata mon côté Hollanda signer bato nyonso yo bakomble abwaki si déjà bango ba bebisi litu na bango pamba likolo ya lokoso ya bokonzi mama Tatiana lokoso ya pouvoir bato babosani ba principe balandi bi chop chop balandi ba poste bazupe ba poste yango te bo bebisi carrière pamba bato balobaki il n'y a qu'un seul président au Congo mais un seul président au Congo comme son ministre était donc il y a deux présidents bato balobaki Félix ou rien Félix Obi soki oboyi Kabila ngapi na boyo c'est le message qu'il a envoyé bato balobaki tolongwe la muka toki ko silisa Ebola
Kabila commission bango bebola tala soni ebola te balobi bazonga bazonga azonga muto qui a souté Olanda Kabila landa etina suka Olandi Félix landa etina suka maître Nico avec mon bâton de commandement obimi ministre té koyana la muka té. Et ça déjà divorce. Il faut que ça la politique sur le là na dojo hein. C'est ba beti au kwekao au côté masuto bunda. Hein? Il faut le bakara io na perdre de combat. Merci beaucoup. Maître Nico Maengele to landi na interview Francis Kalombo à l'obité yé penza a bimisi Vital Kamerhe za loko la maître na politique les loso qui Vital Kamerhe sengi na à l'obité aya pour travailler na ensemble à koya impression na na porter parole à Francis Kalombo té na occupé pour répondre na ba propos na été tant que soto ça la combat tant que soto ko tanga kelasi ba tomso ko tanga ba kombo ba la ki ba voyant. Hein, na ba école ko bimisa ba bombo ko sala moi ba papier siko ngana ko réagir nga moto ya mayele na kinde ko réagir na bato ba na politika na sima ya Kabila bato mususu soki Kabila ya katembe baza ba politique te bato mususu soki ba sape ya Kabila te mbele pe bazo moi lomeya te ngana ko sala politika ya ba principe ya ba kombo ya bato te na ko réagir na kombo ya moto te parce que pour nga Kamerhe za idole te Kamerhe ali incarnation ya Kabili Kamerhe oyebi Kamerhe tango akia tangi na bandundu ayekoli mwa Kikongo akina kasa ayekoli mwa Chiluba andolo baba langi nyonso ayepo azoba peuple Kamerhe nde asala Kabila na livre pourquoi j'ai choisi Kabila otanga Kamerhe a défenda thèse mo ba ngo diplomanie abitina ya diplôme ya lité na livre na ye. Si comme on a idole na yo, biso tona ba diplôme solo, il y a défendant diplomanie. Abiti na diplôme ya lité na Congo. Kabila azala wana tanga tazala wana. Kamerhe tango sali Kabila a salié. Kamerhe qui est en opposition tactiquement pour remplacer Kabila. Comme Kabila azali na comme on dit soko okoliana ndo kifoza na fourchette moi moulai akododa kabango. Kamerhe soit directeur de cabinet, c'est Kabila qui l'a proposé à Félix, c'est ça la vérité. Félix a nommé adjoint et Béran, directeur de cabinet. C'est le choix de Kabila pour contrôler davantage M. Chilombo. Si on a qui moto kotanga kombo, a besoin idole nae et ali makamona mo ya peut perdre te, bon on va kabiliste. Kabiliste ako lula ka un autre kabiliste. Ngai Nico Maengele, résistant, combattant, nationaliste. Nako landa discours anate, wana ali bojoba. Pona yo Vital Kamerhe atikala ta osa eloko mwa malamu te na mboka na biso. Maman, lelo okanaki kolobela batu, bientôt lobela ba idée. Hein? Pourquoi tu lobela ba individu? Bato biso so tozi bokonzi to ko sambisa bango. Ndenge nini ozi mo pouvoir moi mokie. Moi si o lula ki wana ya moto, osombeli ndako na Miami, na États-Unis. Ya salaka mosala nini? To ko sambisa bango. Maître Nico bandako yango ba ko somba na États-Unis na Miami, bozana ba preuve nango. Est-ce que natangi komba moto? Si on peut savoir preuve ndenge ninga natangi komba moto te. Preuve dans le vide. To bombi yango to ko sambisa bango. To ebi nani azanani. Bato na suka tango bakomaki ko sala candidature na 2018 batekaka bandako. Lelo basombi bandako. Na tamokie. Oyebi Kabila azali na mutanko atikeli Félix Bank atikeli ebozui abibo yiba ndenge bolingi sika oyo bakoyiba les nouveaux riches aujourd'hui et comme bato IDPS otambola betala chantier oriental un conseiller qui n'a que 1 million 2 millions abandi kotonga pona nini bakoyiba mbongo ya l'état. Le peuple d'abord et comme moi d'abord, le ventre d'abord. Siko biso ba Nico Maengele tout qui est vraiment Hollanda bato motindo wana ata ba bandeli mokili Félix président l'unique président dans le monde ngana Hollanda était impossible ala ki si était kolo idéologie papa tiena ina idéologie nae le peuple d'abord yé a idéologie te yé idéologie nae c'est Kabila d'abord Kingakati d'abord mon ventre d'abord ma maman d'abord mes amis d'abord vous comprenez l'argent d'abord Kagame d'abord Museveni d'abord peuple te Sika oyo, bato ya ndengwana, il faut to landa dynamique pour la vérité des urnes, pour to bouter bango dehors. Félix on sala 50. Même Nandoto, on sala 50. Wana 3000 sondo mona. Ako sala 50, retiens ce que je te dis. Naloba ki un tel ministre était bon dimelengai.
Dernièrement, on a que le gouvernement a week-end la semaine prochaine. Bon, dis-moi, na loba ki te ke bato balandi Félix ba na mauvaise direction. Na loba ki te ke Félix allait lilingi ya pamba. Na loba ki te ke savez-vous c'est qu'il y a deux présidents. Les autres sous qui wapi. Na koyebi son maman Mikole Koya Félix na Kabila ba kozala l'un na prison, l'autre na nini na CPIT na nini na Kimbuta entre ciel et terre. Yo moko pona maman. Ça la choix. Maître Nico Maengele baimbo kabako luka pe tangu to yamba to tuna motuna e Maître Nico Maengele tangu nyoso to rana besoin na to zorayo. Sika Maître Nico Maengele yope ko sala parti politique. Oko mona te ke tangu boko komaka baye o boko kambaka ba parti politique ko koma pasi pona ba diaspora ba yo kabino pona peuple ba yo kabino parce que apparemment batonio so ba leader nyo so ba parti politique ba koma ba homme d'affaires yo ko komaka bongo exemple to pesa Adolphe Mozito azali na chaîne de télévision à lobaka na été yo ko koma bongo maman pas de polémique c'est sans polémique to solo là yoka na sali 14 ans dans un parti na travaillé na président Franck Diongo na gravi l'échelon nyonso sorti secrétaire général. Après que vous avez secrétaire général, na temps difficile. Franck Diongo en prison, Kabila dehors avec l'armée, l'argent, la banque centrale. Kabila ma vie m'a proposé $500 000. J'ai refusé. Tu connais mon âge? Tu peux refuser $500 000? Je pouvais faire les affaires. Il m'a proposé, dans un des restos de la place, il m'a proposé poste ministériel. J'ai refusé. Pour n'a trahir Franck Diongo. N'a boya ko trahir Franck Diongo. Si quoi ça na va faire ce qui n'a sali Congo normal. Parce que dans mon Congo est normalité. Yo au sali campagne pour na Félix T. Azui hollandais. C'est pas normal? Est-ce Hollande? Yo ala qui na la Mouka. Fayou l'a gagné. Pour soutenir la vérité des urnes, aucune opposition républicaine. Et en normalité. Na sali Congo normal. To ali na 2 345 000 km². Un pays comme le Rwanda a colonisé Bisso, a imposé Bisso na chef d'armée, na la police, na gouvernement, na Sénat et en normalité. Au tel que Congo tona bos unions sont na Congo, mais toi ali na usine ya transformation à coltante. Rwanda azana coltante, mais ça usine ya transformation à coltante. Et en normalité. Au moment on a un président nommé M. Chilombo. Ake kokumi Kagame na Museveni. Bato babomi biso 10 millions. Et en normalité. Donc, le Congo normal, c'est une dynamique. Il y a qu'à révolutionner mental. Je vais mobiliser les jeunes pour que tous soient conscience, tous libérer l'école. Un jeune qui a refusé $500 000 n'a lu plus fort que tous les vieux qui ont été corrompus. Et à s'est quitté. Dans le cadre du Congo normal, on a dit, si on a une partie telle peut-être décevoir. Parce qu'il y a des victimes de déception. On a Simbi parti 2 ans. Kolo parti à Bimi, a démissionné la partie Nangaï. Pour nous soutenir Fayoulou. Il y a Lingi, Félix. Et ça, déception. Il y a pour nous la dessus. Natika na peuple. Tout ça, la Congo normal. Tout qui est une vision. Tina Souka. Parce que vision Congo normal est le salut du peuple et la loi suprême. Si il s'allie à peuple et à l'ité, c'est que intérêt peuple place sur la égalité. Donc c'est l'agence Congo normal. Au cas où Coco t'attend sur la partie politique mon côté, mais c'est que non Kakatéo ça la Congo normal. Après avoir été secrétaire général, au Bundisi Kabila, j'ai tiré sur Kabila tous les jours. Si on a côté la partie dans un an. Pour pas nommer un an. Il faut un esprit à dignité. Tant que ça la politique. Et soit boss. Tel exemple. Au monde a moto là qui ministre industrie. Hein? Motoloko la cité Germain Kambinga, ministre industrie. Ali na diplôme économie, diplôme ya solo. Zolanda. Azala qui député. Mais ba nommé ministre, vice-ministre chargé à couper couture. Est-ce que tu trouves ça normal? Azala sens sa dignité. Peut-être ba tu vice-ministre chargé à formation professionnelle, arts et métiers. Et ça ISAM, Institut supérieur des arts et métiers. Ils allaient couper couture. Moi, Nico Maengele, na rondimate. Yango moni, sans sa dignité.
Et le bureau d'un secrétaire général, je dois être président d'un parti ou secrétaire général dans un parti Oyo et Sengelaki. C'est ça. Mais pour nous trahir vision en Haïti, il faut enseigner Congo normal, to libérer Congo. Bitumba vérité des urnes, il y a Bitumba Congo normal. Olongi, olongi. Olongité. Pas les élections qui perdent, gagnent. Yo perdent, proclamer au gagné. Il y a un Félix a remis bloqué. Parce qu'il y a eu élection, a été victoire, n'a été. Ce n'est pas normal. La RDC aujourd'hui, c'est un État normal. C'est un État sinistré. C'est un État immoral. C'est un État voleur. Et nous devons enseigner cette révolution de mentalité à notre jeunesse. Ceux qui disent jeunes, qui discours à Nico Maengele. Tu comme 1 million à Kinshasa. Pour les affaires, il faut faire Faden, tu libérer ton PC pouvoir. C'est ça. Nico Maengele, na mo mokuso ebisa biso mainini elekani lelo awa toko kate dynamique de l'opposition et longo et comme dynamique de vérité des urnes yebisa biso nan. Dynamique opposition comme dynamique la vérité des urnes, nous sommes vraiment très contents pour la sola on peut président Fayoulou dans bio gagnant au cause de la dynamique de l'opposition T. Président République à cause de la dynamique de l'opposition T. Dynamique de l'opposition elle a une plateforme au va présenter qui comme candidat. Ah, yo comme président, bah bio victoire. Madame Moto ça la dynamique pour la vérité des urnes. Na sepeli pour peuple ande causer la yango. Ce qui la mouka coordonnateur à la mouka la lipongi dynamique pour la vérité des urnes en terrain. Vous comprenez? Donc ils allaient vraiment faire des lances pour un combat changement, combat libération. Donc je suis vraiment très ravi. Tant que aussi ça va mikanda nyonso to ko na dynamique pour la vérité des urnes. Parce que c'est à cause de la vérité des urnes qu'il n'a perdu poste comme secrétaire général. Côté na alaki. À cause de la vérité des urnes, maman, na ko ebisayo, na perdu poste de directeur, il y a marché public na ville. Na relaxa aux cartes. À cause de la vérité des urnes, ma maison a été visitée par les militaires 4 fois. Ce qu'on bitumbo na perdu nyonso, na otika ngondeni. Na okena bitumba vérité des urnes tinasuka. Donc on a vraiment allié présent et permanent, il y a présent Martin Fayulu na bitumba ol. Maître Nico Maengele soki zaki na mai ya koloba et réforme institutionnelle. Azarias Rubeo. Natani Kombo na été. Chargé à balkanisation et réforme institutionnelle. Il y a ça la robeka na kwana. Timo kolo balkanisation sala. C'est la preuve que Chilombo a trahi le Congo et il est dans le schéma à complot contre les pays. Nous allons libérer les pays et Chilombo sera jugé et condamné. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut dire que les chiens aboient et la caravane passe? On vous a dit que M. Félix Antoine Chilombo n'est pas le président élu de la RDC. Vous voulez que je vous le répète et je vous le répète. Le peuple ne le reconnaît pas. Il fait un forcing qui ne va amener nulle part. C'est Kabila qui continue et le peuple ne veut pas de Kabila. Et nous avons dit que et Kabila et Tshisekedi doivent se repentir devant le peuple. Et surtout Tshisekedi, parce que hier, Tshisekedi était avec le peuple. Donc nous demandons à Félix son serment. Et il a dit au peuple qu'il ne les trahira jamais. Et il les a trahis. Donc aujourd'hui, nous lui demandons simplement de demander pardon. Donc il n'y a pas un gouvernement pour nous. Kabila continue dans son système de prédation et il continuera à faire souffrir le Congo. Vous voulez que je vous dise ce que Kabila veut faire? Pourquoi Kabila est ici? Kabila est ici pour le plan maléfique de balkanisation et d'implosion du Congo. C'est comme ça que vous voyez M. Lubero. M. Lubero est là pourquoi? Je termine. En 10 secondes, ça veut dire que ce gouvernement ne vaut rien pour vous? Absolument rien, c'est Kabila qui continue. Vous venez quelle opposition? Et pas là na Congo, na passe na bango, na minyoko na bango, bakendaki ko vanter mokolo ya lomingo le 30 pour na koluka changement, pour na koloba divorce, to pasoli certificat de mariage na Kabila. Sikawa esengeli dynamique et comme dynamique pour na koluka vérité. Vérité yango et ali vérité à peuple. Volonté à peuple. Yango to bengi donc vérité et sa volonté. Yango to lobi to comme sikawa dynamique pour la vérité des urnes. To lobi to kotika likambo yote. Peut-être même la Bible a lobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mokonzi Aikolo au peuple apono qui ali Fayulu. Boni sikawa Félix Ali na tapis rouge bongo Kabila azali effectivité à pouvoir. Tolobi sur la carte de déclaration na biso était peuple akendaki ko sanza Kabila mokolo ya vote.
mais nini esali ete lelo 90% ya pouvoir eyali na kingakati na maboko ya Kabila. Tomoni ete eyalaki trahison ya Félix. Mais est-ce que tokotika mboka ekenda boye na libunga tolobi te? Mboka ezali ki échappé na contrôle ya peuple, esengeli peuple a se réapproprier souveraineté na ye. Yango tolobi na dynamique pour la vérité des urnes ete elongo na bandeko na biso ya lamuka. Nouvel élan, MLC, pe ba mosusu, ba action ya minene ke salama. Ba marche, ba sit-in et ke ya minene pour na ko contraindre des pouvoirs lokuta oyo batika ebongo yali ya bangote. Tolobi pe sous te likama yali na est kuna. Bosi boyoki bilan rougeole est déjà malade à rougeole et c'est bomi déjà 1800 enfants. Pe bamikolo et bon les bomi plus de 1600. Na beni mikolo nyonso ba ko boma, ba ko sasa, ba ko violer ba mama. Est-ce que makambo peut pas lukaki tant que ne ko voter yango tolobi te? Misala ope par le bac était ceux qui n'a voté misala qui yate pour être le lenge to monnaie collègue kambama ezali continuité à régime ya Kabila yango to lobina dynamique a été esengeli peuple a telema a tambola a lobadini seul et même voix était tokomesana jamais na mabe pouvoir ya Félix ezali lokola Ebola. Est-ce que beaucoup qui komesana Ebola te yango to lobi mikolo mikoya makambo ebele que ça la manifestation à minene conformément à la constitution pour être pouvoir à lokuta pouvoir à Moyibi et Kenda peut soutenir makanisi ya mwana mboka Martin Fayulu à lobakete esengeli to bandela maponomi mais yambo ya ko bandela maponomi nanga esengeli nanu to luka esika yali basambisa ye pa bazuzi ya solo batia ye na boloko pona bomo ina ye mobimba azala condamné à perpétuité. Et puis, il y a mis balé tolobi, et c'est qu'il faut réformer le cours constitutionnel. Il faut réformer CENI. Totié ba konja sikana CENI, totié ba konja sikana cours constitutionnel, et sengeli to kenda na maponomi ya sika. Il y a un monde qui makanisi, il y a moi namboka Martin Fayulu, au to benga qui proposition de sortie de crise. Voilà, maye toluti koloba awa, tolobe te les combats où la guerre ne fait que commencer. Moto amesana n'a pas cité. Au ba koloba ete to komesana pouvoir ya Kimoyibi. Les élections puissent se reprendre avec préalable la restauration de toutes les institutions qui participent à la bon déroulement des élections, entre autres la CENI, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police, les services de sécurité. Merci honorable, ça sera tout. Voilà, merci à vous et à tous ceux qui nous suivent. Merci. Un petit synthèse à Lingala. Bon, tu aussi la convention, 4e convention, il y a dynamique de l'opposition. Et la convention, Tolobi, trop c'est trop. Bana Congo, boté les mépotes, Tokoka, Kozwa, Oyabiso, Libye, qui je dirais. Donc, libérons-nous, tous bon somi. Dans Lingala, Peza, solo. Trop c'est trop, Tobo, ya toté les méthodes, bon somi. Yango, dans le cadre de la dynamique de l'opposition, a changé combo, a commis le lot, dynamique, vérité des urnes. Tant que vérité des urnes, peut-être une tendance, mais ça signifie quoi? Peut-être qu'il y a Kochola, ou bien qu'il y a Pamba. Nous avons la dynamique de la vérité des urnes, et Zala Oyo, et ça pensa na peuple, Bosominaye. Tant que le peuple a voté, azo sala oba bengi acte ya citoyenneté. Donc kozanga kopesa ba résultat na lolenge ya peuple a voté ezali kozanga ko respecter droit ya peuple. Nzokande kozanga ko respecter droit ya peuple yango ezokota mobulu na gestion ya mboka na biso. O tozo benga na français tango iso ba crise ya légitimité récurrente. Tant qu'il y a des crises de légitimité de manière récurrente, mboka ko bongate. Parce que bazo tchana bokondi. Tango bazali émanation ya peuple te, azu bokondi lokali bozezani ni koyiba, ko détourner parce qu'il n'est même pas redevable, il y a peuple o ya votaki. Yango biso to lobi to sengeli siko ko mema peuple na nzela wana azwa conscience que esengeli azwa ayeba ke yende azali mokonzi penza ya yambo bato bakoki ko sala te lokola bazo sala siko yo lokola te peuple azate ba peuple ngo baza maele te ba peuple ngo baza batu pamba alors que peuple congolais quand même aza peuple ya bwanya
yango mingi penza ba intellectuel balongwa na molili balonga na nini esprit wana ya komitika batu mingi baloba o biso politique t'occuper yango te mais maman politique tu occuper yango te politique et occuper yo bozolela tongo midi pourquoi passe mais passe wana ko sila ndenge nini to lobi que ngai politique na occuper yango te c'est ça le problème yango biso tozo benga bino banso bana ya Congo boteleme botala liboso pote kobonga ya mboka oyo boyeba yango be ezala maboko ya bino moko bana. Merci. Pour la vérité des urnes. Pourquoi te changer comme Ouana? Parce qu'en fait, l'élection est le 30 décembre 2018, dynamique de l'opposition avec Martin Fayoulou, tu connais qui l'élection. Donc, on n'est plus de l'opposition. Tout le monde est le cas d'opposition. Mais on s'est rendu compte en même temps que Kabila, n'a Kabili, il y a une victoire au peuple. Il y a dit très bien que n'étant plus de l'opposition, tu as dit normalement le pouvoir. Ce qui nous manque, c'est l'impérium. Tout c'est l'impérium. Il y a dit très bien que non. Tu as sous dynamique opposition, tu as une dynamique pour la vérité des urnes. Donc tu as dit que combat pour notre vérité, et ça l'a reconnu par tout le monde. Quoi. Voilà, professeur Kitoko, les lois à clôture la convention la dynamique, quintessence d'abord la convention la tango ezakini. Maman Hollandi, convention nabiso il y a dynamique pour la vérité des urnes. Tu changer combo. Et ça là qui dynamique de l'opposition, mais puis surtout la ballonne. Tu gagnes qui bitumba ya élection. Tu bimisi président légitimement élu. Il y a la République démocratique du Congo, le commandant du peuple, Martin Fayoulou, donc tu l'envoies dans l'opposition. Batu oyo baïba victoire. Il fallait base à l'opposition. Mais comme Mouibi Nyons a la tam poussé à moi na kakaza makasi. De temps au bunde ça pour que tout l'ongola haine quitte ya Mouibi. Donc à kanisa dans le pouvoir et surtout dans l'opposition, yango to yo affirmer. To yebisa ba congolais que la victoire est de notre côté. Et que cette victoire ne périssera jamais. Et victoire wana liloto benjango vérité des yeux. Voilà pourquoi aucun changement ya combo dynamique de l'opposition est comme dynamique pour la vérité des urnes. Alors, message d'Abisso est clair. Il y a du bosso. Bobo sanate que en tant que Balongi, nous devons reconnaître de Konabiso Antoine Félix Tshilombo Kaniki. Nous devons reconnaître comme président de la République. Hollandi, porte-parole et dynamique, Tobengi le faire valoir, Amouto Bazo se servir pour Sala Moussala, mais Mikole Koya va boire ici. Donc, tu peux ce message à l'Ibosso Yangoala. Message Yami Balé. Tolobi Bisso Bana ya dynamique. Comme tu boy, reconnaître coup d'état électoral au Kabila Sali a nommé Tshilombo comme président de la République, a saboté le choix du peuple, il faut tout continuer Bitumba. Et la bonne nouvelle, il faut transmettre à la population, c'est que Bitumba est continue. Et les lois jouent en plein moussous. Namikolo et Koya, toko pesa itinéraire et action autocommune pour que la population bosse en terre. Que le 30 décembre 2018, tokenda qui vote, topona qui mukonzi. Et mukonzi wana de mukonzi na biso, malgré que miibi ya mboka ba botoli victoire ya peuple, ba pesi mutu mususu. Yango landi message na biso ya lelo. La meilleure nouvelle pour les Congolais, c'est que le combat continue. Na thème na bino tomoni bokomi na mo baikando na bolobi trop c'est trop, peuple à se libérer. Est-ce que le peuple a un bokangana? Oui, mais le peuple a un otage. L'institution ya mboka est un otage. La richesse ya mboka est un otage. Bato bakanisa que changement est quotidien. Mais il y a changement de quotidien. Kabila Kakazo continue à diriger Mboka.
yango topesi teme wana trop c'est trop, libérons-nous. Yo mutu kanisaki ke oza libre yeba ke oza muumbu nanu oza libéré te, il faut que telema to se libérer. Maman ma gloire, il faut oyeba que vérité okobomba yango te ndenge oyoki balobi Simaro Lutumba paix à son âme aloba mundela sala munduki po akobomba bato mais jamais akoka kosala munduki ya kobomba vérité ti lelo yango wana vérité polaka te biso tokokontinue vérité omoni eloko ezoboma mboka na biso eza lukoso ya mbongo na ya pouvoir moto azwi mwa mbongo apesi yo changer, manque de caractère. Voilà pourquoi biso bana commandant du peuple, le président légitime, aussi tout télémi. Bakanisa kito kolemba, bakanisa kito lali, mais le loba yoba que bitumba. Et bandi n'ampleur koleka oyo tozala ki nango liboso. Totelemi libela. Lokola bitumbango boloba kaka botelemaka lobi bobaki totelemi le 30 juin président ni le 30 juin lelo lisu botelemi nini bozoyebisa ba congolais bazala sûr que cette fois-ci c'est solution ekozala. Ndeko nanga bayebi biso que oyoki mikolo bapesi bandeko na biso basali Algérie bakomi na 7 mois bazo continuer. Mais biso ba congolais professeur Kalela lobby soki obimi lelo lobby non toliaka autour du jour. Il faut to combattre la culture wana. Donc to instaurer système. Oyo na ko dévoiler awate ba konzi ya dynamique ba ko dévoiler ngo oyo to kozwa allure ya combat na biso. Mais comme bolembaka boya ba ke bato balembaka te pe bazali. Et parmi bato balembaka te pona bitumba vérité biso. Tobandaki yango tozana bitumba wana et to continuer na bitumba wana. Et ce qui te commis 5 ans et que tozui résultat ya malonga te le peuple azelani. Bitumba na biso ça na terme ya nombre d'années te. Et ça pour la vérité. Ce qui yo bandi bitumba pour que bitumba sera dans une année 2 ans c'est que kolonga bitumba wana te. Vérité après 10 ans, il faut y bana. Article 5 de la Constitution nabiso, il faut la respecter parce que la souveraineté doit appartenir au peuple. Donc est-ce que c'est normal que mutu moko abenga ba congolais nyonso boko ndi voter ala mukananda kunaye azui brosada brosser atiena mesa abandi konomé député provincial a nommé député national a nommé sénateur président de l'Assemblée nationale, a nommé président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur, a soutenu à nommer le président de la République. Vous êtes dans quel monde? On est dans quel monde là? Voilà pourquoi c'est révoltant et que Bisso, Tolobi, trop, c'est trop, il faut Esuka et Tosuki Sango. Tokosuki Sango, Bisso, mon côté, Tokosuki Sa, la peuple. Yom Kosotala, Mikoloyo, Martin Fayulu a ce moment la suscité. À ce moment la suscité à Zawak. Mais Martin Fayulu, ce qui a bimi, il faut un dispositif de sécurité pour encadrement de la foule. Donc ici, Vanda, les techniciens, les côté de laboratoire, monter la stratégie et pour appliquer la stratégie à Kobima, Mukolo, peuple. À quoi il Bima, Tango. Voilà, merci beaucoup. Merci.